bolimbi si vraiment pour na banda na bino mais naza ko obligé na kata pour na problème à connexion. Connexion pendant comme tellement que j'étais dehors, moi ezaki makasi et ça là que le téléphone n'a chauffé. Alors je vous salue, le lot to continuer. Parti na biso. Olmak bonsoir. Bolimbi sa retard nanga na uti libanda. Bonsoir, bonsoir. Tout se manifester. Les loups peuvent nous très longtemps. Pour moi, t'habites dans un bébé là au sala. Vous allez bien? Bino ba vous allez déjà. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonne santé. Lelo, toujours ça sous continuité. Il y a un parti dans biso toloba qui va manipulateur. C'est très très important, je trouve. Pourquoi tu vas retourner? Pour l'animateur, tu vas manipulateur. Parce que ça va makambo na communauté na biso batu mingi ba ebi angote. Ba mi manipulateur ba ra mi balite mais ba zape basi. Ils en a basi ya ba manipulateur. Ba mi bali ya ba manipulateur, bana ya ba manipulateur, ba parents ya ba manipulateur, ba camarades ya ba manipulateur, ba chef na musala, ba konjamboka ba manipulateur bazali. Alors, ils sont très important. Na bateau ba garder ba valeur, baza mitema malam, baza na bonne foi. Voilà, ba kokakoyeba avec qui, voilà, bango bazo ko se mettre ensemble. C'est pour ça qu'il faut beaucoup en parler parce que ils ont une sorte de pathologie. Ils sont malades. Au bazan na mutu na partie à âme. Âme ils là. Alors et c'est décidé pour eux oignon ce ont besoin pour il faut les cas par la manipulation. Donc Mamie Hilaria, bonsoir ma chérie, bonsoir. Toza bien angolu ya nzambe. Nzamba za lokumunga pe savana za tellement fatigué dans l'autre église. Donc, maintenant, l'obito salango quand même. Les autres, là, partie 2 à manipulateur, il y a aussi bakabwani. Sikoyo, manipulateur à banda ou bien manipulateur à ce na kati na bana. Bo fungo la mato bien bino ba besoin na divorce déjà. Ou bien, bukabwana bobala na binote me bwana bana. Wana tolobela sima. Tolobela sima. Bozana bana. Boyoka ndenge ba manipulateur basalaka bana. So na sisi parti wana de noke na bino na parti bat batuna mingi. To sala ndenge nini soki oza na manipulateur. Est-ce qu'il faut ka kokabwana na e? Non. Na koyebisa bino ndenge ni boko kosala. Alors na ba aussi ba kabwani. Mais parent moko aza manipulateur basalaka boyi. Soki manipulateur akaboni na mwasito na mobali na ye. Il faut koyeba ke manipulateur nenga za bongo a change akate difficilement. Pourtant bokabwani bongo eza lokwa komba. Nani azo gagner, nani azo perdre. À savoir na mutu ya manipulateur. Yeka mutu a gagnaka, a perdre raté. Tout se comprendre. Manipulateur a perdre raté na kati ya relation. Yeka muta gagnara. Alors azala muta liboso a sota kata mususu na robo ya muninga. Alors soro kabwana manipulateur boboti na ebana eza likambu ya pasi na zo ebisa bino faut ko senga nzambe. Asala ngulu apesa mayele. Parce que bana baza eloko ba bengi fragile, baza fragile, les enfants sont très fragiles. C'est pourquoi nzambe apesi bana na responsabilité ya ba parents pour que bana o baza fragile bakola na maboko na bango tongo bazokola ba okoma makasi intellectuellement, mentalement, moralement na cadre éducation, voilà bazo ba ko se construire pour lobi bakoma batu. Mais kasi manipulateur eloko wana mutu na ye ezalaka te. Manipulateur soko kabwani na ye akotika yote te batika batu te. Manipulateur so kabwani batika batute manipulateur so kabwani na efwa veiller à ce que place yo tikali okomona bolamu te oko rebala lisusu te oko yuko zwa kimia te
oko vanda bien te na bana. Donc, ye pona ye eza lokola tango azaki na vi na waza mozalisi. Lokola ye abimi na vi na yo. Plus rien ne peut marcher derrière lui ou alors derrière elle. Eza loro mo ya osakana te bandeko nanga. O vani na kata libana na manipulateur o moni makambo ebele. Me bo se décider ke boka bwana. Mutu na mutu olia kene nzela na kene otonga vi na ye. Me manipulateur azo veye aseke yo nengo zo tikala na sima. Oko mona bolamu te. Oko bonga te. Oko bala te. Yango bandeko nanga. Ko bunda komba na manipulateur. Eza déjà perdu en avance. Boyoka ngai. So lo do bunda komba na manipulateur na olakisa e na osala boye. Je vous dis que manipulateur aza capable de tout. Pervers narcissique aza capable na lobi bien tout. Akoki kokota ndako nganga. Akoki pe koboma mutu si nécessaire. Bo comprendre nga. Po kaka lisa yo ke alongi yo. Po kaka lisa yo ke o tikala jamais kokoka e. Alors na miswa manipulateur foye bango oza deya na sena ye. Ye aza déjà mutu aza likolo. Bonjour, bonsoir Maria Dofi. Aza mutu aza déjà likolo. Et puis la différence c'est que manipulateur a monaka batute lokola batuneti o baza na même droit lokola e baza na même droit à bonheur lokola été. Manipulateur a monaka batu na misu na ebo limbisanga c'est comme ça lokola boza biloko o eza ko appartenir na ye. Au moins to boko la rabanyama, boko la rabamboa, boko la rabantaba. Manipulateur, coucou sacré bilembo na zongi vraiment connexion ça qui bien te libanda. Donc manipulateur a mona rabatu bana mwasi mobali lokola biloko o eza ko appartenir na ye. Alors abozana droit ya ko vivre bonheur te ce qui yete muto a permettre. Yango bomo na ndeko nanga soki okabwa na manipulateur eloko liboso na koyebisa oyo ya luka nzambe. Po soko be bunda komba wana yo moko na ye ya okoti na terrain na ye parce que bango terrain na bango eza terrain bitumba. Terrain ya rando, terrain ya mafinga, terrain ya bamakambo ya kolakisana, manipulateur aza bongo. Omoni bato bazaka boyani na mwasi. À l'action que nous reprouvons, à qui a lingi moi si nous n'enco, à boy, à lingi mobile nous n'enco à poster ma photo pour nous faire souffrir. Manipulateur aza capable, tant à kaboy na yo, aba la moi si to mobile n'enco pour à faire souffrir. Ah, moi mobile mo lelo, à contata kinga, à ebisinga ba ocho kabana moi si o ba ocho kabana ke ko linga camarade o bazaki na yi. Bazo bala na siko. Pour la nini moi moi si on a sali bongo parce qu'elle est manipulatrice pour yebi qu'il faut na achever ne to kabwa na ebo na ko achever na ko achever na nani na zo linga camarade na ye comme ça camarade na yo balanga ye à ressentir ozomona c'est la manipulation toute faite. Donc eloko liboso na ko yebisa bino ko bunda jamais komba na manipulateur ko kota na ye rando te so bokabwani po okolonga te. Yeba bota ya azalaka na mokili apema kapona ko luka ba voice mwende nini ya kusala batu mabe. Aluka ka ba voice mwende nini ya nyoko la muto abenga ka ke bolingo na ye wana ya kala wana donc ye azaka inspiré. Aza inspiré pa nani, aza inspiré pa tata na bango muto amaseke. C'est comme ça. Siko yo so lobe bunda komba na ye ya olonga te. So lingi manipulateur olonga ye atan bokabwani longwa na ngambo wa komba longwa na ngambo wa affrontement kende na ngambo mususu ya silence ya ozomona ke Bible ezoloba na biso elobi gardez votre silence je combattrai pour vous. Manipulateur aza mutu mo so lingo bundane bitumba ifo munogolo sani okanga ufinga na kana ete au moins bokoma koswana pamba koswa po ba no salo ba makambo obo etango bokabwani po boswana ka. Abi qu'est-ce que ça ne va pas moi je comprends rien. Oh do bozo kangate. Bozo kangate coucou grand donné là. Salut. Bozo kate, vous n'écoutez pas? Dites-moi si vous n'écoutez pas. Fumbi, est-ce que tu m'écoutes hein? Babi o to bozo kate. Bozo kate? Mwamba bozo kate? Marcel, bonsoir. Est-ce qu'il y a la voix?
Vous m'entendez? Oh, na CP, il faut n'engana kata sous life. N'engana kata sous life. N'engana ep sabino boy. En cas de séparation d'un manipulateur, bobo tibana. Komeka jamais ko bunda bitumba na manipulateur. Parce que sous auquel na terrain bitumba yaya au beta yo. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour les conflits. Manipulateur, manipulatrice à lela rando. Manipulateur, manipulatrice à lela koswana. Manipulateur, manipulatrice à lela bo beta na bo lakisana parce que wan eza terrain na ye. So kabwani na manipulateur, manipulatrice yaya luke lunganzambe pe kanga munoko na yo. Ah, que Dieu vous bénisse. Salamite, bonsoir. Brigade à Joao. Brigide à Joao, bonsoir. Philomena, bonsoir. Mwamba, bonsoir. Arimadova, bonsoir. Eve Chebe, bonsoir. Kanga munoko na o yaya. Parce que nenge bango ba kendaka, ba se santaka ki baza fort. Baza forte. Arotika yo kao debout. Donc mutu nyo surtout o akabwana manipulateur manipulatrice yeba ki otika la kao debout. Po arosala yo ya minene ava bokabwana. Siko imagine mutu azosala ya minene. Oyo kata musuke non abima ina ndeko no mwasi. Alingala kina ndeko no mobali. Tout ça azosango ni point nyokola yo. Baza batu ya mitema mabe mama. Mitema ya ba manipulateur ezaka bango mabe ba pervers narcissique. Baza na motema moko ya mabe, tu peux pas croire. Donc tant wana rando wana arobimisa pena o eza nature na ye. Yango zomona ba mibali nyonso o oza na conflit na mwasi na obimi na ndeko mwasi na yo. Pour prouver. Pour ça la vengeance. Obimi na camarade mwasi na yo. Basi nyonso o bokaboni mabena mobali obimi na ndeko mobali. Obimina camarade pour faire souffrir yeba que c'est des manipulateurs et manipulatrices bandeko nanga soki bo ebité tango moni muto asali yo bongo yaya ko luka midi à 14h te yeba que non muto na banda ova ni vi nanga mobimba ce n'était qu'un manipulateur manipulatrice azaki pervers narcissique na yeba qui était parce que eloko moko eza caractéristique na bango baza batu moko bara sans pitié. Bazana motema ti po bakanisa ke non eloko basalaka boite eloko bakena nango boite akolala na leki na akolala na mwana oya yo manipulateur esale eloko moko te pona yeza une façon ya ko se venger. Alors tangu boboti bana eza la partie la plus difficile parce que batebele batuninga ba question mama siko to boti bana to sala ndengeni tangu boboti bana observer ba signe oyo. Observez ba signe oyo. O mona manipulateur tango bovanda na ndako moko. Ezalaka e difficile po bimisata mbongo na ye a s'occuper na bana. O mona soka osala mwa ba geste a rolinga mokili mobimbe ba keno asombele bana mwa pantalon mwa ni donc abande ko ninga ko s'occuper na bana te. O remarqué que na katsa ndaka libala ti bovanda ki il était lui-même au centre de la vie. Ça veut dire que azaki centre ya bo moina ye. Ezaye ko lobela ete mobali azanani mwasi ona fani na ye azanani bana nanga bani à venir na bango zani ya banda otala aka vi na ye siko tout d'un coup lokwa bobota ibana tango bokabwani yeba eloko moko kote ya zokende ake ko construire vina akosala nyonso po dépasser yo akosala nyonso po leka yo po ye azala na course même atana mopepe manipulateur a na course na mopepe ya yo abotama pona course abotama pona rando siko tangu ya ke yo tikali il faut asala nyonso tout po ala ki sawa ke place na ke ina bien au moins mo postelo ba photo na mwasi moko boita musuna mobali mo ba opesa na ba biz na ba réseaux sociaux or que mutu o kabwani a besoin ya ko se reconstruire. Azan a besoin ya temps ya repos. Azan a besoin yeba nazan nani na minito. Mais manipulateur temps wana zalara na ngote. Manipulateur temps na zalara ngote na eza ke no fona lakisa ye. Ako yeba. Ako mona sur quel bois moi je me chauffe. Ya ebite ke basi nyonso balinganga bibali nyonso balinganga. Pendant que yo za par terre.
pendant que yo zoye bate, mais cette relation de 20 ans, 30 ans, et bimisi bana, narosuka wapi, narotelema nini, batu bakoloba nini, pendant que toi tu es en train de te soucier de ce que les gens vont dire, de ce que la société va dire, tes amis et tout, bah yeba ki binu, vous avez qu'on s'identifier par rapport à cette relation. Parce que n'oubliez pas, le manipulateur ou la manipulatrice montre au dehors que votre couple est parfait, pendant qu'à l'intérieur, ce n'est que des larmes. Au moni batu wana o balelaka, soki mobali to mwasi manipulatrice akei, balelaka mobali wana te, balelaka mwasi wana te, me balelaka bango moko. Balelaka bango moko. Pozo lela, batu bakoloba nini, nakosuka wapi, nani yango akozwa ngai, do balela bango moso uti na manipulateur parce que il t'aura déjà terminé à sucer sukali o asuka ya bomo ina yo wana. Manga wana fibi asisi nyonso tu etikali sous lo mota boaki osiko. Suko banomi tuna me ne nazabo musunite lo côté etelemelite bana eloko bona ko sala ndengeni. Suko mutu abongo boboti na ebana. Yaya, na koyebisa yo course wana okenda ngoyo mokote. Po orolonga te parce qu'aza tellement rusé. Manipulateur tanga za na toilette azo kanisa. Ndenge na osalo mabena bana wana. Manipulateur tanga azo lala azo kanisa. Donc mu pepe na azo pema aza toujours ko kanisa. Ezo memela eba idée ya ndenge ni na ko détruire yo na bana. To le kakapé temps perdu et passé avec la personne manipulatrice. Yayo lexaka na temps parce que tant au vandi na muto aza manipulateur, aza pervers narcissique, ozo lexatan o construire le monte. O sutro construire yende meilleur aux anelote. Aux anelote. Alors tant a botino bana et que erabana ko fa na yo, tu ne voyais pas son apport parce que le manipulateur, la manipulatrice n'a pas de cœur. Moi, si la manipulatrice, elle sera même pas na motema pour na bana na yemoko. Elle sera na motema pour na yemoko. Elle sera capable de donc à rosundo la bana na banda tonga bimeki, il ne sait même pas bana na basala ani. Alors, tout d'un coup, tango okabwana manipulateur, manipulatrice, yeba ke, loko la yona yebo bebani bokabwani po manipulateur akabwana akana ndenga biente. Akabwana akana ndenga biente, azabatu, babenga asumba na nganda, donc basumba kana banguka na nganda. Ora ka avant bokabwana abimaka na mwana mama leki na bino alongoli saka mutu moko koto donc ba secret moko ekobima tellement ya makasi avant bokabwana manipulateur ki bosuka ka mabe bokabwana biete. C'était une relation totalement toxique aux hommes. Alors tango akokende tellement qu'il a droit à ses enfants. Ou bien oya tikalina bana la personne manipulatrice, ça peut être aussi la mère. Atikalina bana le souci principal nae ezali ya ko envenimer bana oboboti. C'est comme ça je vous dis. Parce que l'unique moyen direct au manipulateur, to manipulatrice à quoi atteindre yo, c'est par les enfants. Et les enfants là, avant même pas la souci na bango ni avenir na bango. Pourtant bovandaki, il n'avait pas d'amour pour les enfants. Mais ce n'est pas marié avec moi. Ok, j'ai pas compris. Vraiment. Donc, azaki na souci ya banate, mais subitement, tango ako bimandengo wana kei. Parce que toi, t'aurais déjà compris son identité. Laisse-moi vous dire que manipulateur a kabwanana montouté, ce qui a comprendre, yonon no comprendre yete. Mais une fois manipulateur à comprendre que, au comprendre yé, lui, il va faire, voilà, la fuite de Mahomet. Na lingi au soute. De toute façon, je n'ai jamais été heureuse avec toi. Je n'ai jamais été heureux avec toi. Je ne veux plus de cette relation. Mais pourquoi tiki amour? A tiki relation wana te po aboyo. A tiki relation po y a comprendre que yo déjà na kati comprendre ba manigance na ye. O comprendre ba tactique na ye, o yebiye siko malamu. Le manipulateur déteste que batuba yebaye. Le manipulateur déteste que la personne ou avant d'y à comprendre que c'est une personne manipulatrice. Surtout sur comme yebi c'est que toi tu es un manipulateur, toi tu es une manipulatrice.
oloko salinga bote likamba mbongo na lingi sute modèle ozo kendele na mbongo ya yango te likambo to bongisa tala venir na biso tango yo komo zongisa manipulateur na nzela tango komi ko reprendre possession ya bo moina yo manipulateur tango comprendre que muto na fani na ye akomi ko reprendre possession ya bo moina ye parce que objectif na ye et tala manipulateur soka ye na vie na objectif na ye ezalaka mibale je dirais même 3. Premier objectif, c'est de te séparer de la racine, qui est Dieu. Deuxième objectif, c'est de te séparer de toi-même. Troisième objectif, te rendre esclave. Le 3 objectifs, yaba manipulateur yanguana. Te séparer de Dieu, te séparer de toi-même et de te rendre esclave. Okoma oloba, Nzambe atiki ngai. Tu n'auras plus de relation étroite avec Dieu. Tu n'auras plus de relation avec toi-même. Mais toute la relation que tu auras, c'est seulement une relation toxique aux anango et pas inaye. Yango ba bengaka syndrome ya Stockholm. Syndrome ya Stockholm ezali ke olingi bourreau na yo. Olingi te muta lobane mabe, muta touché ete. Abeti ozo kango mo elengi. Il faut beta anga boepo. Bolingo senga mo robeta alte yo bolingo na c'est au monde como défendre muto asala komabe. Alors bato ebele tango kokanisa te tanga kabwana manipulateur to manipulatrice azana esengo te azana syndrome ya Stockholm. Aobana kolela mobali to mwasi wana o abande ko lekisa tana ina kosala ye mabe. Même si abeta kaya vimbi boy. Aobando lela bige no mobali wana linganga. Mwasi wana linganga. Aokoka kolinga te mobali mwasi to mobali waza ye ya solo. Aba omona bilo ba famille na ye bato boya ofongole miso omona bilo lokwa boya ba ndoki. Bolinga mobali na ete, bolinga mwasi na ete boya ba mauvais conseiller, bobondela Nzambe. Asimba motema na ye a changé, bobondela Nzambe donc mwasi ali na linga ye malgré makambo na nyoso tu na linga ye. Donc, eza syndrome ya Stockholm. Parce que ozaki na choix moussouté, tu as commencé à accepter ton bourreau, tu l'as aimé comme ça, pendant qu'il te fait du mal. Alors, tant qu'on se séparer, eza pas si. Alors, ce qui Nzambe a sali ongolo et que ozuma yele, olamu kisiko. Okomi kolubanae, non ici, non là-bas, et l'oro boito salaboué, et l'oro boito song saboué. En tout cas, avec ça, pour le bien-être de vous-même. À savoir, la mauvaise manipulation sert les intérêts personnels égoïstes. Mais oh, moussou yamala mwezali ko servi ba intérêt à famille. Alors, quand toi, tu vas te réveiller, tu vas commencer à lui rappeler que papa to bon baratanda mwa mon, ou bien maman to bon manda mwa mon, pour na lobby na biso. Manipulateur alinga bon, parce que fa somba ba yoji ya maman otonae. Manipulateur alinga bon parce que il faut alimenter ba mbanda oyo bazali banda. Manipulateur alinga bon parce que il a promis une parcelle à sa mère. Et toi tu commences à lui rappeler ce qui est le bien-être de la famille, le bien-être de votre avenir à olinga ngote à comprendre que tu au komi kozwa maye. Parce que n'oublie pas quand tu sers un bourreau, ça veut dire que toi tu ne dois rien prendre dans tout ça. Yo eloko servi yo kolia komela moi moke kolata mais tout ce qui est projet à venir il ne va pas te permettre parce que ayebi ke okozwa makasi dans tout ça. Et alors quand vous avez des enfants, sachez que manipulateur ayebi ke bana baza bana mikie baza na mayele te ako utiliser cette façon-là ya ko atteindre bana na couper saka bango bambongo ako corrompre conscience na bango ako somba bomoto na bango ako somba maele na bango na mbongo pe na bakado. Tout parent qui s'est séparé avec son ex, qui donne des cadeaux, de l'argent, des trucs, beaucoup de choses à l'enfant, sans l'accord de l'autre parent, est un manipulateur. Je dis bien et je répète. Mutunyoso oya kabwana na mwasi to na mobali na yeme bazana bana sans accord ou bien autorisation ya parent mususu yo zui ba mbongo à chaque fois ozo kokuta na mwana rendez-vous oyela ke ba 200 €, ba 50 €, ozo memele ba kechi ba biloko anena ne ba tablette tout ça là ozo somba conscience à mwana sache que maman ozo landanga na ndaku yeba ke parent wana aza manipulateur aza manipulatrice azali ko somba conscience ya bana. Problème de connexion pa na yo pa na ngai mama fumbi nazo yeba te.
Soulamite Harmonie, bonjour. A comme ça sera tout dépendant. Oui, à comme ça dépendant, donc, au banaro dépendre, donc, voilà, dépendant affectif. Concerté ça. Fumbi, je sais pas, hein, si c'est moi. Donc, il va commencer maintenant à mettre du paquet, voilà, pour acheter la conscience des enfants. Il faut bosaga, bosenga kanzambe. Asunga rabino pona bana, et surtout, il faut avoir beaucoup de discussions avec les enfants. Quel est le danger, au fait? Moutoumso, lo, baza bana na emoko, sora pesi ba mbongo, sora pesi ba sapatu, ba kado, ba nini, ça fait quoi, ces enfants? Mais laissez-moi vous dire, azalaki na ndako, azali ko pesa biloko wana te. Azalaki na ndaku, bazaki na libala na partenaire na ye na bana ba ofa na ndaku moko, azali ko pesa ba kado te. Mais comment se fait-il que tango abimi, tout d'un coup, objectif principal na ye komi ba kado na bana, kobimisa, komi na ba restaurant, na ba piscine, na ba bisika malam, tout ça là pourquoi? Pourquoi a komi ko sala ngo pendant que azaki na ndaku asala ki angote? Donc en réaliser ba erreur na ye te. Azo somba conscience ya bana parce que bana ba somba bango facilement na biloko ya moni na ba kindoki mususu bazo pesa ka bana kindoki ba pesi mwana bonbon ba pesi mwana biscuit po ba ebiki na nzela ya biloko bazo zwa bana. Et quel message azo transmettre na bana azo yebisa bana ki lobi na bango ba koma bango pe ba opportuniste parce que manipulateur aza opportuniste. Ayebite ndenge babate la relation, il utilise des biens, voilà, pour attraper la confiance des gens et lui-même aussi aza opportuniste. À cause de la linga côté mais à quoi approcher au cas à jouer l'eau za panayo. Or une personne qui a un bon sens, première place c'est dans la matérialité mais première place c'est dans la valeur. Ba échange ba valeur auto za la nango, bienveillance, bien-être, voilà, accompagner tango muninga na pasi, apporter un plus, donner un conseil, réprimander. Voilà, c'est important au réprimander rapé ba amina yo. Nous ne sommes pas là pour la gaga ou parola ma fouta. Or, la personne manipulatrice n'est pas vraie. Yé azalaka na vie a mutu po azwa eloko. Alors, si quoi arosala nini, arozo ba caractère wana mabe abani opesa ngona bana. Bana bakozvanda na ndako à chaque fois bando linga kaka soka bengi na téléphone bana bando sauter pour la ni po ba ebike tozo ke nukuta na papa tozo ke nukuta na mama akopesa ngai PlayStation na sengaki akopesa ngai iPhone na sengaki akopesa ngai Kecha Jordan na sengaki akopesa ngai Nike o na sengaki bana bakokoma kolinga papa wana to mama wana justement rien que pour des biens pour l'argent pour bake na restaurant basa la boue. Or, azaki nandaku, azaki neloko wanate. Vous savez, vous devez vous inquiéter beaucoup pour vos enfants. Et à leur tour, ces enfants, loko la ba message ko zo ba mbongo na ba cadeau et pas ya mutu wana, bana na tour na bango pe ba okoma manipulateur. La manipulation des enfants est très dangereuse, vous savez. Les enfants à un certain âge, à partir de 7-8 ans, ba développer l'art de mentir. Bon ça la ba recherche. Bana ba développer l'art de mentir 7, 8, 9 ans. Les enfants peuvent vous raconter des histoires fausses. Oh, ba créer ba ngomo na mutuna ba ngomo et ba commission loko les alliés. Alors bana na plus ba comprendre que papa na maman baza na contact ya bien te ba solo la kate, voilà tout ça la bona boye. Bana siko ba kokoma bangonde ba juge na katikati. Si maman a besoin d'avoir des informations sur le papa, elle va parler aux enfants. Si papa veut avoir des bana ba komi na katikati, bana ba komi na pouvoir ko le kabino mibale. C'est très dangereux. Et lorsque les enfants auront compris cela, les enfants vont manipuler et ce père manipulateur et la maman manipulatrice ba ko manipuler bilo mibale. Moi na cause azana besoin ya catch. Azana besoin pe ya mbongo. Moi na ko yi pa maman sengio maman na mona catch mo 200 €. Le même catch wana yebi ke loko la yona papa bosolo la raté, le même catch ake ko sengela ngope papa mbongo 200 €. Tu as besoin de ça quand ayebi sibino na même moment. Et au moment arrivé, pesa mwana catch. Pesa mwana mbongo ake ndo somba catch. Papa wana pe apesi mwana mbongo ake somba. Admettons que catch est à 200 €.
Mwana effectivement akosomba ketch, mais akosomba mibale, akosomba moko. Mais au-dessus de moko wana azai sous na mbongo sous 200 euros. De toute façon, ba oyo bazali c'est que pesa meli bango fumbi. Donc voilà, mwana wana akozwa mbongo ya de ketch. Tant azwi mbongo ya de ketch, akosomba ketch moko a garder 200 euros. Oyo akosala nango makambo susu, akobana kosomba na bango alcool na nzela, akokende nango bisika ya mabe, akosomba ba cigarette makambo ebele parce que l'argent c'est le pouvoir. Kopesa bana mbongo en excès, voilà, ezoko bebisa bana. Bana il faut ba gérer un certain montant, ya bike mike, pas beaucoup d'argent. Vous voyez, cet enfant tant arobeta bale wana comprendre que simbi papa pesi mama pesi et puis mutoro ebisa muninga zate po ba ombale ba solo la raté. Mwana oyo a baby bomoina e mobimba. La tête de l'enfant et komaka likambu ya intérêt. Cet enfant quand il va grandir ou alors elle va grandir, il va commencer à construire des relations sur base de l'opportunisme. Sur base de l'opportunisme, mwana oyo akokoma lokoso muyibi lokuta parce que loko azosala yango nani mutu amemi ndenge wana manipulateur. Oyo azolinga kosomba conscience ya mwana. Akomisi mwana pe muyibi osutuka oboti bana bakoli bana ba paresseux ba yebi koluka vite bana bakomi ba opportuniste prêt à tout pour de l'argent, prêt à tout donner pour recevoir des cadeaux. Les gens doivent comprendre que le cadeau de l'argent, ça se mérite. Zana habitude à opesa bana na o cadeau tango monike mwana zui na classe ase makamba bien na sombeli yo eloko oyo po au travailler malamu mwana zana idée derrière sa tête que nazo zo eloko parce que je l'ai mérité et non nazu eloko par ruse. Les parents manipulateurs sont des sorciers. En cas de séparation bazalaka na souci ya banate, ils vont donner ce qu'ils ont. Yango monike yo parents oyo comprendre eloko ya modèle oyo. Il faut aller très prudent solo la na mwana. Solo la ka mingi na mwana. Yebisai. Omoni ke parents wa tikali ou bien o apesa ka bakado mingi te, akobima parents mabe. Pourquoi oyo akenda ye musala na ye komema mwana na ba restaurant, komema mwana na ba piscine na ba Disney, kopesa bakado et tout, c'est ça qui va maintenant représenter l'image d'un parent, d'un papa surtout, ba papa mingi mutu basara bongo. C'est ça qui représente l'image d'un papa. Et quand cet enfant grandira, cet enfant va reproduire makambo amoni. Au moins la papa moroboui asoki parana bana te, amema bana pa docteur te, asala ke lo mote, alongola bana couche te, asoki parana bana te, azana ta opesa bana bolingote pour lui, soka pesi bana ba ketch, soka pesi bana mbongo, c'est ça la relation ya kozala parent. Alors, oyo atikali apesaka bana éducation, ça peut arriver qu'à gangeli bango, les demander de faire leurs devoirs, bo bongisa ba mbete, bo sukola bilamba, bo dégager, mais ça, cette personne-là sera haïe par les enfants. Ba maman belé ba comprendre atikali na bana, mais bana ba yinaï. Bana ba lingage soute. Bana ba koma o gangela, de toute façon yo zara mabe. Nous on aime notre papa. Nous on aime notre maman qui est partie, toi tu es mauvais. Pourquoi? Bazo mona neti ke yozo nyoko la bango yom to tinda ka bango basala ba devoire yom to tinda ka bango basukola ka basanye yom to tinda bango bazonga vao yom to mbongo pozo pesa te mekara ko tinda ko landela ko gangela oko bima mutu mabe vis-à-vis à parents manipulateurs parce que parents manipulateurs oya kei azoluka ko o bien o atikali azoluka ko séduire bana. Vous savez le diable Ari Yamakasi Oazanago, c'est la séduction. La séduction. Bonsoir Sandrine Poana. Batumingi bazali na ba relation toxique mais ba yebi ko reconnaître ba sinte. C'est malheureux. Bakoma Rolanda et moi je ne vais pas laisser cette affaire jusqu'à ce que Batunion soit mangala ba oyeba ki mama tabita lobela ba manipulateur parce que nous devons sauver des nations. Il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas ça. Ba oyebi soka ke ba lien famille. Ba oyebi soka ke ndo bonde la nzamba o changer. Nzambe a changer manipulateur ndenge nini aussi longtemps yé moko aza prêt ya ko accepter te que non aza malade. Aussi pour bango bandimaka erreur te basenga pardon te. Or Dieu passe par la repentance.
pour briser les gens. Et quand ils ne se répandent pas, maman, ils vont Mobile mobimba, moi si mobimba senga ko jamais pardon, a reconnaîtra jamais erreur nae. Aza tout le temps na raison. Nzambe a kobuka ndenge nini pour changer parce que le pouvoir du changement vient par la repentance. Donc c'est un problème. Donc au moment que au vandana mutu oh déjà depuis le premier jour azala a déjà na raison petit bokoka bwana ya zane kaka na raison atika la kosa le loro mo ya mabete. Ko vandana mutu abongo. C'est des signes que les gens doivent comprendre que j'ai un fiancé, j'ai un copain qui n'avoue jamais qu'il a un tort. Qui n'accepte jamais de demander pardon. Et puis, il y aura un signe extrême. Hein. Naba extrême, ba pesinga conseil ba ebisinga ke na senga pardon, ba lobi nanga ke na senga pardon. Mais yo oye ko senga mobile to moi sino pardon, o lobi ke ba lobi nanga ke na senga yo pardon. Stéphane Moussafiri, oui, ce sont des pathologies. Bah, ça la maladie, pathologie, psychologique, que beaucoup de gens ne reconnaissent pas. Et ils allaient tirer ba origine dans mingi na enfance. Comme je viens de vous expliquer là, les parents manipulateurs qui se sont séparés, moko aza la manipulation wana, akube bisabana tango aza ko somba conscience na bango. Donc vous voyez mes amis, faites très attention quand vous êtes en couple avec un manipulateur et que bokabwani na manipulateur bobo tabana. Il faut être très vigilant et très vigilante. Souvent bako pendre yo ke oza mama to papa ya mabe olingara mutu wana te amona bana olingara mutu wana te. Donc je te dis qu'il faut être dur avec cet autre parent manipulateur o ya pesaka bana ba cadeau sans aval na yo. Un parent qui a le souci de son enfant, sera lingi à offrir banana yemoko argent des poches. Il doit passer par l'autre ou la tikali tuteur, na tutrice ya mwana. Pour yene mtazo gérer mwana, ayebi quels sont les besoins de l'enfant, ayebi nini oyo eza malamu pona mwana et comment est-ce que mbongo ba pesi ebele a gérer yango ndenge nini. Et mwana akomi ko ba soif ya ba mbongo ebele bazo pesa yebo akokoma muyibi na kati ndako. Parce que le papa là qui est parti, qui vient donner tout le temps l'argent là, ne sera pas tout le temps là. Toi, 2 fois, tu donnes l'argent de poche par jour, tu lui donnes 5 euros, tu lui donnes 10 euros. Mais lui, quand il va aller voir le papa ou bien la maman manipulatrice, là, il va lui donner tout d'un coup 100 euros. Et ce 100 euros, après, s'il y a un malamant, mais il reviendra encore quand pour donner. Il y a un monique qui est utile. Topé sarabana, bisombongo. Ndambo, ndambo, ndambo. Il faut pas donner beaucoup d'argent aux enfants. Nzambe pendenga za bongo eza bilo musu ya minene to senga ke nzamba opesa biso te po ayebi ke soki na pesie mwana o ya 5 ans abondela sengi nzambe pesa nga voiture est-ce que nzambe akopesa mwana 5 ans voiture ou bien mwana 10 ans voiture ayebi ke so na pesi mwana o voiture akosa nango ba dégâts ayebi ko kumbate ayebi loi ya conduite te mama kotika te toza na ba manipulateur partout na ba famille na ba entourage na biso même nos parents surtout, les papas Congo sont souvent manipulateurs. Ça, c'est mon avis. Bon, on a ba tribu, hein. Congo, to banani, en tout cas, manipulateurs, baza partout. Na ba luba, na ba yaka, na ba pende, na ba choko, ba tete, la ba dani, ba chouaïli, tout ça là, na ba mindele, manipulateurs, bazali, il y en a partout. Donc, il ne faut pas seulement cibler, voilà, un groupe de gens. Donc, toya kokota na xénophobie, na lingarelo, je suis très prudente. Donc, voilà. Il faut mutu oyeba tangu yo botina manipulateur bokabwani ya komi ko sala bana ndenge wana. Il faut zala très dur pour na bana envers mutu wana envers bana te. Il faut zala très dur nae. Pourquoi? Parce que voilà ozo bate la bana na yo. O bate la bana yo. Oui, mais c'est la vérité. Au bâti la banana yo. Parce que manipulateur a un venin à remonter bana contre eux. Sera mon yo tikala au construire une relation où tu es heureux ou alors heureuse, il va commencer à armer les enfants. Bo lingara papa wanate. Papa wanaza papa na binote. Ngam na papa na bino. Maman wanazara mama na binote. Ngam na mama na bino. Bo yo ke la kayete bo yo ke la kanga. C'est des langages de pères manipulateurs et des mères manipulatrices qui sont déjà partis et qui ont laissé les enfants.
Un parent raisonnable, oyo akei, ayebi ke bana nanga batikali et que maman oyo atikala na bana, tata oyo atikala na bana arebali. Il faut programmer bana naye de façon que ba accepter, voilà, marâtre wana ou bien mobali ya mama wana. Pona nini, pona bonheur ya bana wana. Mais un mauvais parent, akoya koyebisa bana ke, wana za tata na binote. Boyoke la kayete omona bana bakomi ben poli na kati ya ndako bana bakomi ko manquer mobali ya maman bana bakomi ko manquer mwasi ya papa pona nini parce que manipulateur aza na sima aza ko charger bana. Souvent ce sont des enfants maltraités à l'enfance qui les reproduisent à l'âge adulte. Effectivement, ce sont des enfants qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour. Ba vivre ba makambo ma bébélé tant ba koli ba bani ko reproduire mais ekoki pe ko appelle les enfants qui ont été trop gâtés, on les a mis à l'abri de la correction. Donc les enfants trop gâtés là, donc tant yo boti mwana na yo, il faut zaka au milieu. Quand il faut donner l'éducation, tu donnes, quand il faut donner l'amour, tu donnes. Donc tu dois être au milieu. Les enfants trop gâtés aussi qui sont à l'abri de la correction, voilà, ba ko ma rappelle ba manipulateur parce que na vie, ils veulent tout avoir comme ils avaient avant. Tout comme les enfants européens, bah, nyokoli mingi, bah, accusé trop. Bah, tala. Bato, bazaka pour la polygamie, vous êtes vraiment des fous. Vous êtes des fous. Vos têtes ne fonctionnent pas bien. Parce que, laisse-moi vous dire que, ma bota oyo ya, oezaki pe papa basi 4, papa basi 5. Donc, ma bota ya bongo où il y a trop d'absence d'amour, ba canaille, ba maman, ba zosala, ba connivence, ba nini, tout ça là, ba complot. Ma bota wana ndezali prédisposé surtout pour na obimisa bana ya manipulation. Bana oyo ba koli ndengwana. Amour ya papa ezate papa mona bango déjà un mois passé. Mais donc voilà, des trucs comme ça. Maman zara tout à ma bona, matama, elle va pleurer chez ses enfants. Parce que azo mona tena olila na tata mpino mama osala ngai pa mama wana ya mi bala sala ki boye tout ça la bana ya kuna banko bakana yo eleka soki papa zate. Vous pensez que yo papa tango bali basi 4 basi 5 otie bango esika moko babenga na bayaya, tu crois que balinga na vraiment ya solo? Mobali pena oya yo o pena o keno akota kona nzoto orondima okabola eso kolinga ke vraiment. Donc il y a toujours de la manipulation. Donc ba famille ba polygamie ba bimisi bana ya manipulation a osakalate. Tant au bali mobali to moi si wa outi na famille à manipulation, il y a ni il y a polygamie, il faut yeba que ça peut être n'habite que tout le monde. Ça peut être que cette personne là soit un pervers narcissique. Oui. 3% c'est déjà beaucoup hein maman. 3% c'est déjà ébélé. Donc laissez-moi vous dire, il faut être dur. Se mettre en couple avec un pervers narcissique. Ils sont même des pasteurs. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une dame qui m'a contacté, à Europe, mais dans le temps à Mbokate, elle est en train de se séparer avec son mari manipulateur, qui est un pasteur. Donc, crainte, il y a la dame en question, elle a passé tout son temps à servir ce pasteur. Elle est tout le temps derrière. Donc, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas faire ceci, elle doit se soumettre, la femme soyez soumise et tout. Et ce manipulateur, voilà, a remarqué que la femme a commencé à hausser un peu la tête, à réclamer ses droits. T'es papa, j'ai quand même droit à ça. Je dois quand même avoir des amis, je peux travailler et puis je peux aussi utiliser l'argent pour mes besoins. Donc, à quoi côté ça mobile le bioté moi ça comme tout makasi. Azay susu akuvana na etazo divorcer bazo kabwana. Yazo kenda zo tika enaban. Et la femme en question, elle est en dépression en ce moment que nous parlons parce que ko banga na ezali ki société kolobanini. Bandimi ya pasteur wana na église ba kolobanini. Mokili barolobanini parce que na libanda aza na image moko kitoko aza très serviable asunga rabatu donc abondi sarabatu na ba matanga sala ka nyoso mena kati ndaku na ye azali na personnalité mususu yango moni que la perversion narcissique ezali pe trouble de personnalité, c'est une personne mais qui a plusieurs personnalités. Au moins na mwasi na bana na mobile na bas azam kanayero yo kaka mutu anko. Mais ce qui kaka akangi ba porte ndaku na ya bimi libanda a commis tout d'un coup une personne gentille.
Et tant que yozo que l'obete la batu libanda ke azalaka boye na biso. Soka koti na ndaka apesaka pe biso mbotete. Apesaka ni bana mbote, apesaka nga mbotete. Soka azana besoin na ngaka na butu na chambre ale. Alongoli da matelinga chuku asilisi akei. Merci à senga te lokote. Azoye ba pete position ni nazanango. Vous voyez, c'est des gens qui ont des troubles de personnalité. Et vous qui entrez dans les mariages des gens là pour juger. Parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière les quatre murs. Vous les manipulateurs qui me regardez là. Comme il sera battu libanda ba fan na bango. Et puis baza une façon ya ko se victimiser. Hein. Donc tant ba obetali solo, bazara tout le temps ba victime. Asala kinga boy, asala kinga boy. Basala kaeka bon ya sala ne elo mote. Yeka basala kae basala kae. Yango moni ke tangu yo ozali na kata libala, moni batumi bale na kata libala. Kaka mutu moko mtayaka ko se plaindre. Kaka mutu moko nda yaka pa na pona yebiso ke no muninga na za mabe asala kanga bo mais otikala na nukoyoka mukolo moko te mususu wana ya ko yebisa yo. Ya yeba ke c'est fort probable que mutu ayaka opeso ba rapport ya muninga na mikonyo so yende aza manipulateur. N'oubliez pas une chose. La première qualité du diable, c'est l'accusation. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il a été chassé au ciel? Apocalypse 12 dit, Balobi, l'accusateur de nos frères, a été précipité. Chez vous là-bas sur terre. Donc il a été chassé au ciel parce qu'il accusait les gens jour et nuit. Viens Zambé, Ovandia, Ange Michael, Nengezana kuna zotongo. Viens Nzambe, Ovandia, Nengezana kuna kutudon, Baosala komplo babi ba olongolo na kit. Nzokandeza yende. Alors faites attention aux gens qui viennent tout le temps donner des rapports. Vous les parents là, vous les parents avec vos enfants qui sont mariés là. À chaque fois ton enfant vient donner seulement des rapports. Oh, la femme là elle m'a fait comme ça. Le monsieur là il m'a fait comme ça. Mais tu n'as jamais entendu l'autre personne venir vers vous. Vous dire que non, regarde ce que votre enfant m'a fait, tout ça, tout ça. Yopondi makae, oza muto aliaka lito imoko. Oliaka mi balete, mais tu sais pas. Peut-être mukolo yoka mutu wana muso roko ya kao. Parce qu'il y a zo robete lo parti ya histoire o yazo juger que ça malam. Mais o eza ba fait na ye moko asali. Ayaka ko yebisa. Ba camarade de belé, ba bima ba juge la ba mabala. Ba encourager ba camarade na ba on ndenga mabe. Ba ina ba se ba camarade mibala ba camarade na ba sans pour autant ba yoka version ya ba ninga mususu. Peut-être mutu wana za ko manipuler bino. Ba tu ba lo coûter. Jean-Bernard Kikabou alobi, c'est pas vrai, nous sommes 24 enfants, mais notre papa nous a fait grandir dans la même parcelle. On mangeait ensemble et pas d'injustice. Monsieur, ici, il ne faut pas confondre. Je dis ceci, la plupart, quand on dit la plupart, cela ne veut pas dire la totalité. Kikabou, suis-moi s'il te plaît. La plupart. Au moins, il batebele o ba kontatanga. Ba yebisanga ba problème à manipulation na mboka na biso. Ba Congolais à Lingala. Baza na Angola partout dans le monde. Tant on a kendaka na bango na consultation, et l'okwa souka, soki na poussani na retourna eke, il sort ou alors elle sort de quelle famille? O kaka ake, bazaki ba mambanda. O kaka ake, maman na banga kufaki, maman banda mutaboko laki. O kaka ba parents ba kufaki, voilà, nogo na baron mutaboko laki. En tout cas, sur 100% des cas, des personnes que j'ai reçues, que non, mais bal to basi na baron ba nyoko la bango, c'est des personnes qui sortent des familles où il y a eu manque d'amour. Si votre père a fait une exception, je dis bravo. Mais votre père a fait l'exception. Est-ce que les mamans aussi faisaient les exceptions? Pour maman, nyon soit ben darabana na yena sa nini. Aïe, c'est bon, que bana moutouan ya moi si un tel bazandoki. Ah oui, hein. Je vous dis en connaissance de cause. Ce qui y a dans famille dans Jean-Bernard, il y a eu exception parce que toute loi ne peut pas inclure tous les cas. Il y a toujours des exceptions. Même en français, tant que la loi, tout ça, il y avait toujours des exceptions aussi. Donc, si vous faites l'exception dans votre famille avec 24 enfants, toutes les mamans ensemble, je t'assure, bravo à ton père. Mais je demande, je me demande, il était là 24 sur 24 pour savoir les injustices qui se passaient derrière son dos.
C'est que les mamans là disaient à leurs enfants. Donc, je vous assure, c'est compliqué. Donc, la vérité peut faire mal, voilà. Mais c'est la vérité, ça reste comme ça. Mais ce qui est que bozali exception, Nzambe azwalukum, parce que la makamunio surtout, exception est raté. Mais la plupart, ezaka bateau, babimi na ba famille compliquée, ba maman kili. Papa, ba mona ka yete koto, maman lala kikuna. Les gens, tu sais, c'est même dans la Bible, hein. Les gens vont me trouver un peu compliqué. C'est même dans la Bible. Quand vous lisez Genèse 29, vous commencez à 29, vous montez. L'histoire de Jacob et ses femmes. Vous savez, ce n'est pas facile, hein. Quand les gens disent que nous, le chrétien, nous sommes, voilà, les enfants de Rachel, je dis non. Moi, je me dis, s'il fallait choisir, je vais choisir Léa. Parce que c'est Léa qui a vu qu'elle était mal aimée et Dieu l'a aimée et l'a rendue fécond. Léa azaki komona ben justice boy en face. Ya mobali na banda osala. Oyebi ke mobala Léa banda oya olala na chambre Léa avec autorisation à Rachel. Léa o azaki kobota bana ya Léa bazomona papa na bango nenga linga ko s'approcher na maman na bango te. Banda omona nenge papa na bango ayinaka mama o abota bango. Et alingaka mama o wana mususu. Boyebi histoire ba madragor, muko mususu. Mwana ya Léa liboso ake kobuka ba madragor azongi na ona ndako. Tanga azongi na ona ndako. Rachel ayoki posa ba madragor. Léa mwasi ya mawa abimi alobi oh ozwa pe mobali o ya ngai. Mais olingi so lia ba madragor ya bana nga. Donc une maman désespérée. Voilà. Alors Rachel, c'était une manipulatrice, Rachel. Une très grande manipulatrice, je vous dirai un jour. Maman et Joseph Wana. Donc, Rachel se permet. Pour que mon balaza yangai. Ayebi abi bon, ngana ozo ba madragor, liolo na permettre que mon balala la pana yo. Boyebi ba maman combien ba souffra batangisaka ma ya misu na kati ya chamba olela bana mike ba omoni pour mon bala lingakete. Ya ce papa abino azaki exceptionnel. En tout cas la betele maboko. Ce ba maman abino ba souffrate na kata ya libala basi ebele wana. En tout cas c'est que papa abino azwa trophée. Il y a la souffrance. Oyebi pourquoi oyo bango wana bana ya nani bazaki koyina bana ya Rachel? Parce qu'ils ont vu comment leur maman a été haïe par leur père. Au moins mobali soka yina mwasi. Ce mobali linga mwasi te na bana oya bocho linga bango te. C'est clair, il y a un moment que Jacob azaki ko traité bana ya Rachel avec beaucoup d'amour parce qu'il avait beaucoup d'amour pour leur maman. Cela a réveillé quelque chose de mauvais dans les enfants de Léa. Il y a un moment bazaki ko maltraiter Joseph. Bazo maltraiter ba moment papa oyo alinga mama abisote. Aboti pe bana malgré mama banga kufa ya zo linga ka bana oyo alati saka mwana bilamba ndenge mususu biso ndenge mususu. Même ata idée wana ezala kité. Ozomona, polygamie, obete langa liso na ngote. On a vu ça. On a vu ça, comment les enfants souffrent. Il y a un moment que zo bimisa batu ya ndenge na ndenge. Alors, on va continuer. Quand ils sont petits, la famille fait semblant d'avoir l'unité, mon frère. Mais quand les enfants grandissent, ça forme des clans. Oyo baza mama moko bako linga na makasi koleka. Oui. Et puis quand attends, yo mona ka ndenge papa zotika mapango wa salaire o papa kufi mutu na mutu o luka bana na ye. Batike libiso nini? Mutu avant papa kata motema mama na mama zo yiba ba mbongo na ba biloko pona bana ye. To yebi ba biloko wana. Toyebi babiloko wana donc loko moko ko kamusa biso awo ezate ba famille wana ya ba mama ebele na kasa lopango moko ou bien mama moko koto mama moko ba boya kuna nini e botisi ba manipulateur ebele surtout bolimbisanga bana mibali balandi balokolo tata donc il faut qu'on se dise la vérité. Balandi balokolo tata et ils sont en train de reproduire la même chose. Et les filles aussi, comme ils peuvent quelque part pe manipulatrice. Pourquoi? Parce que balingi te ba vivre oyo maman ba viva et memi bango pe na manipulation.
tika bana o ba mona ba mama ba nyokola ba kota mabala na mbeli na maboko pona oloba ke no nga mobala ko sala ne ba sala mama na ngate pona ni mwana zaki kotala azana force te a omona ndinga o défendre mama na été tango akola bi moi à mon tour personne ne va faire ça ake ko futisa mutu mususu o ayebi na ye makambo wana te masumu vous voyez donc bokeba là-bas dehors, il y a des gens qui sont bien habillés, qui sont beaux et belles de figure. Mais, nakati bazana pathologie, ou babengi perversion narcissique. Au boyo fan des andengwana. Na pesa bino de aba signe, na bango majeur. C'est des gens qui ont toujours raison. C'est des gens, oh ba leki batu mususu déjà, tanandoto. Donc a leki yo déjà yeba. C'est des gens qui ne demandent jamais pardon, qui n'aiment pas le dialogue. C'est des gens, voilà, qui peuvent accourir à toute forme de mesures néfastes pour avoir raison, pour convaincre son interlocuteur ou voilà. C'est des gens qui peuvent tout adopter pour nakaka avoir raison. Et puis, ceux qui likambo ya webi ceux qui non na sali yango bongo po yonde mutu sala ki boye. Na bimaki na mwana mwasi wana po yo na ndako wa uto sakanga sute. OK? Na tia ki ezemi po yo ananda ko pesa anga sute. Donc bazalaka na ba raison moko boye ke nazo sala boye po yo salaki. Naza ko beta boye po yo salaki. Nazo zonga susu avant nanda kute po yo salaki. Sont des gens qui ont toujours des raisons. Nazo sala mabe po yo salaki mabe. Mais je me pose la question. Parce que mutaza responsable ya bo moina e bande koto matato kitanzamba zali oboyo fandi ya soko za teise makuta didi menzambe azali nous allons tous rendre des comptes et le compte que nous allons rendre ne dépendra pas de ce que les autres ont fait mais c'est de ce que nous on a fait. Toi tu as fait quoi? C'est ça la question qu'on va te demander. Tu ne vas pas dire que non na salaki ekobo po moi si nanga salaki na yibaki po mobali nanga yibaki na bomaki po soki kutu na loi ya mokili o ezo simbate quelque part ba ko condamner au kaka et robimata homicide involontaire mais quand même tu l'as fait. Donc yango monique baza batu moko sans pitié. Donc ça veut dire que eloko ba bengi empathie. Azo mona muninga na zo souffrir azo mona ndeko muninga ne mwasi azo lela tamsu bazo swana abimisi ba parole blessante ayebisi muninga azo lela o mona ayebisa ya ba maya misu no wana okasinde kesani lela soko lela soko ko bima ya makila e bima. Je m'en fous ozui oyoki. Donc c'est des gens qui sont comme ça maya misu ba ninga et sala bango logote. Kiamona ki na lobi na muninga ba parole mo mabe lelisi yengo tika na senga ta pardon hein. Je n'avais pas l'intention de te blesser comme ça. Voilà. Batu o nzambe asali bazana mitema pete bango wana. Me bato ya mitema mabe wana. Ata zo swana no ata fingi yo mama na yo afingi nzoto mama no asekoto. Yo banyo lela etali ete. Donc tango zo lela no zo pousser lisusu ke afinga yo sukoleka. Yango na yebisaka bino. Bino bato bovanda ba manipulateur na ba manipulatrice kolinga tema ya misu na yo manipulateur amona so ki posa kolela kendo kota na douche kende na voiture libanda kende na cave kendo lela kuna me ye akomona mama ya misu na ote parce que bato wana bazo se nourrir na souffrance ya baninga ba se nourrisaka na kolela ozo lela yo mona ke na lela po ayoka mawati akotika te aotika te, ao continue ko nyokola yo. Manipulateur sur azon nyokolo yaya yo pe telema gu. Loba ke non, yaya ezuite. Metan oke na douche o leli yazo ebate. Comme ça hier ba mituna oh. Et loko na sali ezuite. Ah, hier muta komi siko troublé. Mais ceux qui ont laki c'est que naza touché au sambwe na yo yaya au fongoli nzela o ya bando nyokola ka o mikonyos. Yango monike soko monike asali o likambu ya yaka na sima coin benga mama tabita to lela mais ko lela liboso na ete. Alors vite na niveau oyo na passé na question o batba o tunanga mingi. Oh mama tabita soko to sala ndenge nini
pour te vaincre ba manipulateur. Oyebi ke nazo méditer sur cette question pour na lina pesa bino ngo cruté. Na lina pesa bino ngo cruté donc na aussi une intelligence divine. Certeza ima querida Kelly. Muito contigo, how to contact you please. So cliquer na page d'accueil ou cliquer na icône WhatsApp ou routine de la message na romona. Donc, on va réfléchir parce que tout le monde va se lancer pendant que manipulateur va ça la bon, on va expliquer le processus ya manipulateur sera continuer vie na yo. Manipulateur sera continuer vie tellement qu'il est rempli de lui-même. Tellement qu'il est rempli de sa personne. Na yebisaki bino azana 3 missions. Parce que tu as une pyramide d'amour. Pyramide d'amour, ça veut dire que Dieu est au-dessus, toi tu es là-bas. Et de l'autre côté, c'est le prochain. Alors, le manipulateur va faire 2 actions. Te séparer de celui qui est au-dessus, qu'on appelle Dieu, et te séparer de toi-même. Quand il aura fini de te séparer de toi-même, tu vas maintenant t'accrocher à lui, tu deviens, voilà, un dépendant ou alors une dépendante affective. Si vous avez un manipulateur, ton manipulatrice, il faut ça. Il faut rétablir ma relation ou il y a détruire. Naza un peu trop scientifique. Donc, pour yo un manipulateur, ton manipulatrice, il faut, parce que mission na eza ko kabola yo na nzambe, bato ba vandaka mingi na maboko ya ba manipulateur pe manipulatrice, bazala ndeni ezake ye aza awa manipulateur aza awa nzambe aza awa. Ça veut dire que manipulateur a comme un barrage na yo, aza barrage moyen okene mba mona nzambe ezate donc ya okomonire awa parce que akosenga yo motema na yo mobimba, akosenga yo attention, akosenga yo première position ya motema na yo o ezali place ya nzambe. O comprendre que so vient manipulateur o kumisaka ye lokwa nzambe na lela yo sa yo vina nga moyen te yo fozala kaka ba manipulateur balinga jalelo na relation soki manipulateur o vandi na yo pese jalelo te ya oboya. Donc c'est des gens qui se nourrissent des adorations. Or la louange et l'adoration revient à un seul maître suprême qui est Dieu. Atana lingyo nenge nini yaya, la relation doit rester horizontale, ne peut jamais devenir comme ça. Parce que ici, c'est la place de Dieu. Alors, soko lingi na kati ya relation koma esclave ya mutute, ko pesa ye kiti ya nzambe te. Mais manipulateur tanga oya na vie na o, alingo pese kiti ya nzambe. So benge na tongo te asiliki. So benge na poko ata siliki. So yebisi je t'aime ta siliki. So lobine je t'adore ta siliki. Na linga ko koleka batu nyonso na mokili sans yo na vivre te asiliki. Boyebisa nga bino batu bozana mayela. Mutu wana ye osani na vino, n'est-ce pas? Ye koza place en Nzambe, vrai ou faux? Alors tant ou yo oko rejeter Nzambe parce que babi Dieu est jaloux. Il va avoir la première place de ta vie. C'est lui qui va donner toutes les autorisations nécessaires, même pour les bonnes choses de ta vie. Tu ne vas rien lui informer, tu vas demander seulement des autorisations. Sera la ligne à gauche à ébisio, oui. Sera la ligne à droite à ébisio, non. Ouane loro sa te. Soit pas tourner poignet à l'obi, ngane moutou na lobi ango. Ouane loro sa te. Azan argument te ane lo mote. Classe wana na lobi otanga ngote. Voyage wana na lobi okenda ngote. Et lambana na lobi ko somba ngote. Camarade wana bozo kabwa na ngam na lobi. Na mona kama kolono pa na binote. Na do ako pekisa yo biloko nyonso. Église wana ko kenda ngote. Mais ako lingate ayeba. Quel est ton intérêt pour ça? Peut-être que tu as été appelé à autant à la classe à minene pour servir Nzambe avec ton diplôme. Yé maramouane italiété. Pour servir Nzambe, yende moutufa pes autorisation. Ogo yembe la Nzambe to go yembe la te. Eh!
yaya mais okoti na domaine na Nzambe. Okoti na domaine na Nzambe. Moi si oyo to mobali wa bengama ke mungongo na ekumisaka Nzambe, yo ozolingo pesa autorisation. Ou bien yo ndoko comprendre que na kati ya mwasi na ngai y a un don de chanter, je vais l'aider à mieux le faire. Pona komwa Nzambe kumama. Mais yo olinga ba sen autorisation. Moi ça linga sala album oboyi. Ote. Ngate muna pesa autorisation wana. Vous voyez, donc c'est des gens qui viennent vous séparer d'abord de Dieu. Et puis deuxièmement, c'est des gens qui viennent vous séparer de vous-même. Vous-même, ça veut dire vos rêves, vos dons et talents. Biloko o nzamba tiaki onakati. On comprend nga? Ndengo zotala nga Eve Chebe, Brigida Joa ou Sulamite, Fumbi, Mwamba, ozana ba dons et talents. Dons et talents, ça veut dire que la personnification de Dieu dans la personne qui est imparfaite. Donc ça veut dire que lobo kwa Nzambe ko, e koti na kati na yo, e fandi. Petang ozo ko le bandi ko sala, yangonde mutu ezo benga ma don et talent. Donc yo moko tango sa ozo ka moi, mais ça c'est moi? Non. Ce n'est pas toi, mais c'est la main de Dieu en toi. C'est ça qu'on appelle dons et talents. C'est quelque chose qui dépasse ton entendement, ton intelligence. Tu les fais même avec les yeux fermés. Et cette personne-là va venir t'interdire de faire ce que Dieu t'a donné. Oh! Ça veut dire qu'il t'a séparé automatiquement de toi. Et pour te séparer de ça, il va commencer à se moquer de toi. Il va te dire que oh, tu n'es pas intelligente, hein. Et bimi nango bien, hein. De toute façon, mon peut yo ye maralo la ndeke na samai. Oye bino lo batin. Awa. Simbite. Donc, azam numéro 1, ou banda ko décourager. Azam numéro 1, ou ko pekiso banzela. Vous savez, l'homme sur terre n'a pas besoin de beaucoup de choses. Toute personne qui est née a déjà une mission. Et cette mission est déjà bien clarifiée et classée. On a besoin de personnes pour arriver là-bas. Mais tout ce dont on a besoin, c'est de la voix. La voix d'encouragement. C'est très important à encourager Rabanayo. Mon fils, tu es beau. Mon fils, tu es intelligent. Je crois en toi. Vas-y, tu vas réussir. Alors, quand on a les gens qui viennent nous encourager, voilà, ces personnes-là sont en train de faire naître la chose en nous, cette envie. Il y a qu'on continue pe kolande loko. Siko soko zana mutu o a décourager ka otongo midi poko. Azo biso ke yoku tuna linga na maoza no kitoko te. Oyebi ke mutu na baby si vina o. Le fait que croiriez a baby si vina yo. Au moins moi si moi baby si mobala be a yoku tu batanga mibali batanga yo. Batanga mibali batanga mobali lokola yo yo zaka mobali yo. Yo mobali mobimba nini kuno kuna mukie boy 1 cm. Oyebi ke moi si on a bomi vina yo. Potango e koti on a kati ya mutu etikali. Cette personne est manipulatrice et quoi affecter bo moina yo et tu sauras plus rien faire sur cette terre. Ça veut dire que aye ko séparer yo na yo moko. Alors comment faire? Je te dirais, point numéro 1, rétablis la relation avec Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a posé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui te connaît mieux que tout. C'est lui qui sait exactement ce que toi tu vaux. Valeur na yo ezali na kacha maloba nzambe. Yo zo zela yende apeso valeur ke non wa kitoko ozabo sora boy ko pesa o yango ya kendo luka yango na maloba nzambe. Oh, comprendre qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de toi. Il y a beaucoup de passages où Nzambe azolobela kaka yo. Au fond la ka Bible boy pan au quoi na verset mo boy bando yebisa na lela yo. Oza mwana nanga, je vais tout donner pour toi. Na roboma Égypte pona yo. Na bosabo, mais bazoloba na yo ti. Siko yo ozela ka mubali wana, mwasi wana akumisaka yo. Alors manipulateur soko vandi na ye kanga matoyi koyoka ka ye lisusu te. Parce que objectif na ye ezali ki akoti sa poison
na matoi na yo potango yo yo kaka yango o banda ko te séparer de toi-même o koma ko mimona ke naza inutile nazala na mayele te moi si lokola nga mobali lokola nga tina te. Rétablir relation na Nzambe parce que yene mutu akopesa yo tina ya bomoto na yo na mokili. Imagine toi okoti na libumwa maman Nzambe abateli yo kuna pendant 9 mois a formé yo pe apesi yo sens. Obimi na mokili bebe okuta na ba maladie ya ndenge na ndenge ba makambo ba bataka ndenge na ndenge ba bo parents no ba bokoloti na âge komi wana. À un certain âge okutani na manipulateur to manipulatrice. Okutani na ye à un certain âge. Mais qu'y a-t-il de tout ce temps? Obosani nyonso tu? Esika Nzamba lokota yo? Comment bateli yo? Ba promesse Nzambe kati na yo eza nini? Obosani yango po mutu oyo aye koloba no koza kitoko te o atina te na nombre bana oza na bango na nango ko bala yo etu ya lokuta to mona batu musu bana seti babali ye. To moni tata mususu ana 69 ans mais maman pasteur abali ye. Oh. Maman pasteur a 54 ans abali mobali ya 69 ans. Mobali wana 69 ans na soyo batiaki limite na vie na ye. Mutu wana yoki soni pourquoi na 69 ans akutani na mwasi ya vie pe bavanda kitoko babokoli bana bango. Vie ya mutu atia limite te. Alors mutu nyonso o azoya kotia limite na vie aza menace pona yo. Non lo bananga vérité. Hein? Donc voilà. Deuxièmement, rétablis la connexion avec toi-même. Parce que tant qu'on rétablir la connexion avec toi-même, tu vas reconnaître tes valeurs. Manipulateur soka yé na vie na ona yebisa ki bino loko liboso a panza ka portail ya lopango a panzi ba porte na ba fenêtre ndaku no a kwe ici ba pilon ya ndaku. A longoli yo confiance en soi. A yebisi yo que tu ne vaux rien en fait. Na fanda no na mawa. A longoli yo o eza ba rêve ozalaka nango a longola ngo nyonso tu. A longola yo o eza ba perspective ya venir. Agoye bisao kozaka zoba mwasi zoba lokola yo mobali nini akokozwa yo mais plus ozoka bongo yaya yo pozoko mazoba mais yo yebisa yeki naka zoba te na mayele naka mabete na kitoko. Commence à te reconnecter avec toi-même. Au moins avant yeba ye oaki vrai chéri vrai Joe. Mais tant que vous avez komi tale longi mabe okonda tentir mabe tout donc on attend au bon matin pour tant ou yo ba au bon ya ba no dénigrer yo kaka. Ah ouais biso ke tala mbuma mo za koto. Et tâche mo za ouais. O ila mo bon si na yo te. Mais siko yo tant o la tabilamba no o la ta rapona été. Parce que azawa na pona yo te. Yo tango lata bilamba lozala fier loba na lati po mokieli na nga sala ngai. Tango obima pe libano ki ba la mango bien ba tongo kitoko hein. C'est ça. Reprends le contact avec toi-même. Commence à prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, pour les enfants, pour la famille. Mais si on moni que décision o alinga zuisa yo. O te ajo to komi na ngondenge zano ko bota te. Voilà donc, zemi wana tu faut longo yebise na longo la te. Na robota mwana onzamba pesinga. Parce que j'ai une bonne décision pour toi. Je connais beaucoup de femmes oh mi bali ba obligé ba longo la bazemi. OK, kuno ko longo la zemi okufi. Manipulateur a obala. Yo, oshuka. Commence à prendre des décisions qui sont seulement bonnes pour vous, pour toi. Et pour la famille. Mais si vous avez pour nourrir ego nae, ko sala ngote. Si vous avez pour nourrir ego nae, ko sala ngote. Admettons que au Kenya musala tu as un salaire. Yé pas que na musala za un salaire. C'est nga ebo vanda na sebo solo la bidjanda ko. Pour un manipulateur, yaya. Mbongo no mona ngote. O mona mbone to soka afuta ki nyongo moko kuna la sala ki boy moko no se sili o sutuka yo mto lesa ke yo mto lataka mais alikolo na ngwazo finga yo lisusu ozomol. Commence à vivre maintenant pour toi, pour vous, pour vos enfants, à prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Na ebisio ke manipulateur, ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous.
Manipulateur sera comprendre que yo o lamuki. O comprendre ye. O comme gozo ba décision. Ya malam pour yo. O rétablir relation et on a nzambe. Manipulateur avant na yo te. A okende. A okima. A luka victime moussus. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Au moins, ba démon so ba koti na nzoto mutu. Po ba kuta ki ba fenêtre na ba porte pour lele. Mais tant yo bando kanga ba porte wana na ba fenêtre, des mois ko koka bongo te, des mois ko kima. Alors que no luka mutu mususu oyo porte za pour lele, fenêtre za pour lele yo. Et puis ba gena ko luka nani bato yo baza désespéré. Vous les désespérés là. Ah, jona komi na ngona nyangwa ko zwangai. Nazo luka libala. Aucune église osa ba prière makasi nzambe pesa nga libala. Nzambe pe manipulateur aza pembeni wana yoki. Oh mama, ayo tonga ndaku ne pa na yote. Akoya ko lingo yo siko okanisi ke nzambe peso libala nzoka prière osala ki makasi ona ya yoki yango comprendre ko za désespéré, aye pa na ebi que tu es prêt à tout. Ba manipulateur ba kota kate bisika o ba porte na ba fenêtre ya okanga mutu fo beta konkonko. Linga mutu oyo azo mérité yo. Et non mutu ya okuto porte pour les désespoir, tu es prêt à tout donner. O koma kutu ko laisse mobali yango ko lati sa e o futi dot na yo yo moko. Oh, mais mobali yo andimi ke yo futa dot. Aza manipulateur? Tanga okota libala ya go sucer yo ti ya bendi yo na misuni nzoto tikali mikuwa. C'est ça que les gens ne savent pas. Donc, on reprend contact avec toi-même. Commence à t'aimer. Parce que l'objectif du manipulateur, c'est de t'enlever cet amour que tu as toujours pour toi. Parce que il faut et c'est pourquoi la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois bien t'aimer avant d'aimer une autre personne. Combien de personnes ne s'aiment pas? Ils posent la question à Dieu. Pourquoi nous avons salanga boué? Pourquoi nous avons mwindu? Pourquoi nous avons pembe? Pourquoi nous avons dans situation oyo? Pourquoi nous avons salanga mukuse? Pourquoi nous avons salanga boué? Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Commence à aimer ta personne. Rétablis le bon contact avec toi-même. Toi-même, c'est à 3 niveaux. La spiritualité, l'âme et puis le corps. Aime ton corps. Prends bien soin de toi. Mange bien comme il faut. Veille à ta santé. Fais du sport. Lia malamu. Ko lia kate ko zo lia bilia lia bilora sukali alcool lia bien pour la santé na oza malamu rétablir santé na que non sala ba check-up n'hôpital ba ye ba yo na makila ba bendi batala. Est-ce que santé na oza malamu motema no zo beta bien. Ozali na ba biloko nécessaire na nzoto ba vitamine ba protéines ba biloko ane surtout. Tu dois veiller à ce que vous allez en bonne santé. Lia ka malamu. Mais là, qu'a suffisamment d'eau. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas d'eau, de l'eau. Mais là, qu'a maï, parce que nous sommes constitués à 80% d'eau. Sorozom, mais la maïté, au déshydraté, au col, ça va malade des bélos, au coma toxique, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup d'eau. Donc, prends soin de ton corps. Sokola ni kanzo to pakola mafuta lata ki toko tia maquillage bien, ya ndekolanga mobali kata mwa coiffure no mwa suki. Manipulateur alinga romona te muto avani na ya zongenga akomi sembe. Balinga eloko wana te. So yo vai na yo foko koma kubuka ye fa bonga. Mais si ko moni yo okomo bonga yaya akosepela na sika wana te. Deuxièmement, prends soin de ton âme. Âme ezali bisika oyo intellect ezali mental, volonté, émotion et tout. Donc, sois toujours dans la joie. Parce que ozana pema, ozana kimia, ozana esengo, nzamba bateli ozalaka na esengo. Manipulateur aza ennemi a esengo. Soka bimi azonga kuchi ozobina. Ozali nzambe. Arosilika. Arosepela te po akompote ngana bima ki na sika ba prisonnier na ngayawa. Na ye ozonga na kuchi azobina, azokumisa nzambe. Mais c'est pourquoi? Au moins, tout d'un coup, à recréer problème. Au moins, dans soit Betibana, à gagner les lorokoto. Vous devez bien comprendre les signes que je vous donne. Donc, le manipulateur, quand il arrive à la maison, la première des choses, c'est mettre tout le monde mal à l'aise. Mais montre au manipulateur que
Makamunyo sur la zosala, ils ont aussi mbao lisusuté. Reprends ta vie. Na contrôle. Zala mutu esengo mingi. Obimisaka ba adrénaline. Tout ça là pour rajeunir yo. Mutu asilikara mingi. Mutu azala mawa mingi abimisaka cortisol. Cortisol les alliés responsables de la maladie et belé. Il y a vieillissement, il y a pas. Au moins, on nous dit de 10 ans. Pourquoi vous avez ma matama, mawa, kolela, tout ça. Mais par contre, ils ont hormone, tout le temps, ils ont esengo abimisaka, ils ont coupé ça yo, joie, kimia, wana, souci, ils ont été kochara, souci, tepo, manipulateur, ils ont l'autre côté. Il vit au dépend de toi. Le démon qui est en toi là, vit pour toi. C'est toi qui permet Gazalawana. Ceux qui ont quitté des mois, donc, il faut comprendre aussi, manipulateur, aza bongo, yone mdozo sala Gazala. Sora ou melana yo, parce que, et pas il n'a yon à trouver vie. Pour pas battre moussou, il y a 48 heures, ba bengani, yone mdo tolera ye. C'est ça que tu vas comprendre que yo a la force koleka ye. Donc, aime ta vie, sois toujours dans la joie, même si tu n'as pas de motifs, hein. Maman, trouve le motif. Le motif premier d'abord pour te dire. Le fait que tu sois en santé, que tu me regardes maintenant comme ça. Tu n'es pas à l'hôpital, nakachaba bonbonne. Tu n'es pas entre la vie et la mort. Et ça motif, il y a la joie ou pas. Pendant que yo vandia aux autres la portable, et ça batumsu ba la na sabapon. Et ça batumsu ba la na nini bazana kacha mai na minute au baba au courir ba accident. Et ça ba tumsu azo tambola tamsu vie na azo eba pe position te. Et l'or a relié à monité mais yo zu l'or a relié. Ça doit être voilà un objectif ya yo kozala na esengo kokumisa nzambe parce que dans la bateau ngala sala déjà na ba maison ba vieillard hein mutu musu alala kanika wana bujaka suste nzoto ekanga maboye ba sala libulu moko kotoyo libulu wana ba sala kuna ne ba kaka ne se bimela ba okote bloko relié na ba sande. Mais toi, est-ce que vous savez que le fait d'aller aux toilettes et de faire pipi, est ça objectif, il y a aux adesengo? Parce que ça, bah, tu me normal, t'es. Et toi, tu pars aux toilettes, tu fais pipi, aux anamawa. Pourquoi? Tu pars aux toilettes, tu fais caca, mais aux anamawa. Mais d'autres ne font pas ça. Ils prient Dieu pour que bah, paix sa nion so bazana, on peut pas kene na toilette, va ça la caca. Mais toi là, est-ce que tu savais que non, il y a des certaines personnes qui cherchent ça? Tu as tout ça? Donc, eza objectif ya yo kozaka nesengo pe kokumisaka nzambe kozala gracieuse. Parce que tant on vandi na manipulateur kozala tout le temps plaintif ou alors plaintive. Donc bato ba mi lela ba mi yimara. Tika vi ya ko yima. Comment mutu nesengo trouve des raisons pour commencer à être dans la joie, à te réconcilier avec toi-même. Quand tu es dans la joie, ça te donne la force de prendre soin de toi-même, de bien manger, de t'occuper de ta petite famille, de prendre soin de ta maison, d'avoir des projets. Mais tout le temps pensif et tout, au monique, et ça est loco oyo, il y a sur les autres permettre que manipulateur a oume la vie na, parce que manipulateur a vendre rater la vie à mutu azan et sengo. Deuxièmement, cultive-toi. Cultive-toi. Cherche des informations, ça là ba formation pour permettre à chaque fois au avansaka. Hein? Cultive-toi. Luka ba information. On a la télé parce que je cherchais des informations. Je continue à chercher des informations. Je fais des formations. Où ils ont permettre que nous avons des informations pour nos connaissances parce que ennemi avancement ezali kozala ignorant. Quand tu as de l'information, tu comprendras que Ozan a pouvoir. Quand tu as de l'information, tu sauras que cette personne a une pathologie. Comme on a une perversion narcissique. C'est une maladie qui est scientifiquement prouvée. Batebe ba bien noté. Au moins ba mutaba imère tout ça là linga mona ba ne sengote. Azana maladie. Azana maladie, yo ale côté lango ba jeune prière. Oh, côté lango ba jeune prière au mona, ba jeune prière wana o inanzambe. On nzambe ozoyo kangate, ndambo tingate, tolobi te ke nzamba salaka, asalaka te. Nzambe azali au-dessus de tout, il peut délivrer qui il veut. Mais la plupart yaka ya ba manipulateur ya le fait que bandi makate ke bazan erreur, bandi makate ke bazan mabe. Moi nzambe pas sala mingi zate mais toko limité été parce que azan nzambe. Commence à prier pour la personne, c'est bon, mais prie aussi pour toi, veille à ce que tu poses en bonne santé.
Trouve des informations, réconcilie-toi avec toi-même. Commence à prendre des décisions qui sont bonnes pour toi. Aya ko senga raote ba décision ozomonake, ça te dépasse. Mais tu l'acceptes. Deuxièmement, tu dois tellement aimer ta vie que du point de vue okoyo kasuma rambatwa lo balibandate. Moi, dans le passé, j'avais tellement peur. Batu baroloba nini, batu barosa nini, so asalinga boye, tout ça là, so asamwisinga boye, na rosala ndenge nini. Ah, nzambe, na sala nini, okomi ko tourmenter nzambe. Non. C'est normal, c'est un sentiment qui est normal, là. Mina de bonheur, je te salue. Même Christ aussi a ressenti cela. Parce que tant aux va dans manipulateur, sache que, arobanda tout le temps qu'on menace, donc l'humiliation, c'est ton quotidien. Mais quand tu auras vaincu l'humiliation, accepte qu'il a humilié, yo. Accepte qu'il a bois kaba photo dans les réseaux sociaux. Accepte qu'il a yebisa batu ke ozala kamabe. Yesu na Gethsemane alobi papa rolongo la kupote. Yemo watala alobi non. Mokano na yo kokisama. Tanga za loba bongo a imaginer ki da ne to mona lingwanda na ye. A imaginer ki déjà ne batu bando bete ba bois ki le so ba ozomela ye. C'est ça le parcours qu'on a après avoir vécu avec un manipulateur, hein, ou une manipulatrice. Accepte l'humiliation. L'humiliation fera ta force. C'est le chemin de la croix, le chemin de la mort. Batu baro finga baro loba. Po ako descendre yo na ndenge moko za na idete. Mais ndima descendre yo ça fait rien. Mais le temps finira par nous dire. Le temps n'est pas corruptible. Oko kenete ko corona o corrompre 15 heures. 15 heures kamata na $1000 telema wana. 15 heures au telema te 16 heures faut ya. 17 heures et quoi 18 heures comme ça va jour réseau avancé. Ce n'est que Dieu. Nda telemisara moi pour na Josué aya. Le temps ne se corrompt pas. Le temps finira par tout éclaircir. Que yo ozara no innocent. Et puis le plus important, ce n'est pas que Batouba Balo Bakozan a raison ou a tort. Le plus important, c'est que toi-même en toi, tu saches que je suis en paix avec moi-même et avec mon Dieu. On s'en fout de ce que diront les gens, on s'en fout de ce que diront les sémés, les boculos, on s'en fout de ce que diront les camarades. Mais le plus important, c'est d'avoir sa propre liberté. De vivre une vie vraie. On va mentir jusqu'à quand? Aux autres, il y a une photo, mais tu mens. Sois vrai avec toi-même, avec ta personne. Donc, le corps, l'esprit et l'âme, ezala zo. Ezala na boyokani. Ce n'est pas que nous autres zo kapasi, mais aux autres, ça l'assemblant, aux autres, là, ça va tout sauver, alors, le manipulateur joue sur ça, il joue sur l'apparence, il joue sur ce que diront les gens à l'extérieur. Mais toi, tu dois dépasser tout ça. Et quand tu auras dépassé tout ça, au komama kasi mo saganate, abasa soka talio bo elongine kitina se. So akuta ino nanzela komo luka porte nini akima, parce que tu auras survécu son humiliation. Et tu seras restauré. Donc pour la lobaboe, tant on va un manipulateur, ils ara rare au bo malibala, yende mutabo malibala pour comprendre que au moni. Au comprendre. Ba te be ba ozana ebisa bango ke no bo malibala kanga bisaka bima na koye biso ngote. Na koye biso te ko bo malibala na yo. Mais na koye bisa yo o te construire yo moko pe o construire nzambe, o construire relation yo na nzambe. Tant on construire relation yo na nzambe, o construire relation na yo moko ye moko nenga yelaki. Ndenga kokima. O sutuka bo yo mo mdo lingaka ye. Orosutuka boyomo mto ndima buzoba oyo bandima kate. Orosutuka boyomo to permettre ya komisa oyo zalelo. Mais so ozui mayele. O comprendre comment ko décision pour ta vie. Oyebi ke za ba mbali mususu bakenda ka sali musala zui salaire mais azana droit ya kolia mbongo wana te. Vous savez qu'il y a des garçons, des gens, des hommes qui existent, hein. Akenda ka musala du 1er au 30. Mais, azan a droit à liambongo na yete. Azan a droit à kabela maman na yata sans franté. Azan a droit à somba ta pantalon to caleçon ya ye moko.
Pour moi, si akosilika. Wana eza libala, eza eloni. Mwana mobala kendaka musala me, mama wana salelaka ni gamel ya malamu po alia na tanga ba répondre e. Mais salaire nyonso tu lekisaka. Ye moko azozanga ta 10 €. Parce que moi si na bana na batu nyonso fo balia. Mais ye moko mobali oyo alamukaka tongo mukolo mbongo aza na droit kolia mbongo te. Ya oza esclave. Mbongo na yo, il faut lia mbongo, no faut kabela mama na yo, mbongo no faut kabela tata, mais na ndenga bien. On a droit à décider sur ton argent. Mais si on bali manipulatrice, on va banga na lia mbongo no moko. Oh ngai moi si d'abord d'abord moi si, nana peki si que moi si te. Mais le problème qui est là, est-ce que vous en avez 5 on a 4 on lia kata 10 €, soit comme les 5 yo ba fouti salaire les 31, yo le 5 mbongo nyonso c'est s'il faut ba kangi yango. Makambu pe ya salaka oyebite. Tu vois, le jour où tu diras à cette femme-là, créons un budget, n'a comprendre makambu ni to salaka na mbongo wa to futaka ni to tikala na combien, argent de poche nous za combien, ngeza combien mbongo ya ko épargner za wapi, to tikala na nini. O mona ke manipulateur a ina yo. Kala mingi ta ko bengano na ndako. Et toi maintenant tu vas accepter de vivre comme ça? Tu dois mettre les points sur les i pour ton avantage. Tu n'es pas l'esclave d'une personne. Au kota ki libala te pose à l'esclave, mais au kota ki libala pose à la papa ya malamu, mama ya malamu, basi ebele lelo oyo bazo boya bango pona mbongo. Mobala lingi mwasi aliaka salaire na ete asimba mbongo bana te asala eloko moko te mbongo nyonso ya kopesa ngo pa ya mobali. Pona ni nabengisaki na poto. Ngam nabengisaki na poto. Na fin du mois, mwasi akozanga na mbongo. Boyebi ke za na basi musuba na poto mazoluka kaleson kolata. Na poto malata ba kaleson kotoboka. Boyebi ke basi ya bongo a bazali. Na poto maza na soutien mibale. Pona nini? Mobali akangaka mbongo nyonso tu. Mwasi asala nyonso pour retrouver liberté financière na mobali ya boyi. Abike naza mobali. Muko mwasi akosilika akangi mbongo abana, akangi salaire ne mobali wana siliki akangi bisaka. Akei. Bino bato bofinga ko basi ya poto. Boyebi ba réalité oyo kezalaka. Est-ce que boyebi ke ba réalité oyo ezalaka ke basi bazo bamba ba kaleson azui kaleson na ya tongi. Bazali. Mwasi azo batela mafuta de façon que mafuta na obatela pakolaka na maboko apakoli na makolo po soka pakoli nzoto mobimba mafuta ko sila po azana mbonga mafuta te. Tala, il y a des sorciers. Il y a des sorciers dans kacha mabana. Mutu azoko zanga na mafuta apakolaka na maboko apakole longa apakona makolo koto nyonso na nzoto apakola ngo mafuta te po mafuta soke sili ya kopakola nini. Me bazangi mbongo te. L'État futaka bango. Mutu moko akanga mbongo nyonso to. Siko mukolo mutu wana olinga retrouver liberté na ye. Babomi libala. Donc, na kosuka awa makambo kolobeza tellement mingi. Na ebite so bwana ba question bino ba obo landanga. Avez-vous des questions? Reprenez contrôle de votre vie. Rétablissez la relation personnelle avec Dieu. Aimez-vous. C'est ces deux choses-là qui va chasser le manipulateur de votre vie. Yo benganete. Yemo mta okende. Et kuna place à okende. Yo mto supporter le plus. Sache que agolela yo. Pendant azo kende bon azo lela. Mais problème na eza ke ayebinde basenga pardon te, ayebinde babongisaka te. Siko omona yo komo aider. Yo komo aider, yo komo senga e pardon na place na ye moko. Okomo kende luka ba akomo tinelo ba camarade na ye ke non bo senga pardon mais ye moko jamais bimisa ona munoko. Ozo réconcilier na mobile to na mwasi oyo ye moko aloba no logo te matinda nde batu baloba na yo parce que ye moko aza incapable ya koloba. Non. Mutu oyo azana changement. Ye moko alobaka. Maman,
papa limbisanga na za mutu na tambola ki mabe me ora na solola ki na banongo na biso balobi na ngai yo na senga pardon oh baloba ki na yo yo moko réaliser te hein yo moko réaliser te hein ko senga ka pardon te na place à manipulateur ko bongisela ka ye makambu te. Ne l'ôte pas ce devoir. Au moins, la soigni, eza white and black, que yem ta sali mabe. Mais toi, tu viens le soir, tu viens la soir. Papa nga la sambi la kanangai. Maman nga la sambi la nana kwa nanga ula na kanda tini zanza wana donc pardon limbi sangai. Au moins, na yesu ko yo asepeli. Pour alinga ndenge wana ta sali mabe yo ko senga pardon e ko mama wapi lokola nga na linga na ba problème te moyena la les ate moyena sambela te nzamba yo kanga limbisanga na o elekaki lelo o mona boy o kanga ki na mwasi o kangi na mobali likolo ambetu mais yo lokolo lela lo sambo lela prière o lela relation na nzambo ke ko senge pardon oh T'as beaucoup là on a niveau oyo hein. Beaucoup de femmes sont confrontées par ce genre de situation. L'emprise est tellement forte qu'elles ne savent de ce lien. Ah oui hein maman. Okanye na mbetu na mobali ayebisi ke voilà, c'est parce que ça la ranga bien te, parce que pesa ranga mbongo te. Yo po yo kiye. Olimbisanga maman na robandi ya isuste. Mais yo okanye na mbetu yaya. Ça, c'est la manipulation. Le fait qu'on peut s'ambon, on tende pesi nzela ki ake la na mobile mso kangi ale pe yo mronde mtoko senge sous pardon po bozonga na bien. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans des relations qui demandent pardon là où on ne doit même pas demander parce que la Bible a dit que non, faites la paix avec tout le monde. C'est de quelle Bible que vous parlez? Est-ce que vous lisez ça bien? Balobi boy. S'il est possible, soyez en paix avec tous. Si, pourquoi ce si-là? Si, bâtir si pour nani. Parce que comme il conditionnel, ils a conditionné. Ce qui est ali possible, bozala na kimi na batu mususu. Mais ce qui est possible te, kimi bozala te. Ils a piège bisika bana nzambe bele bazokoya. Bazokende ko se réconcilier na ba camarade ba yina bango. Pour na kenda ki leo l'église pasteur na bisate ya ki non, faites la paix avec tout le monde. OK ko luka mutu azokana liwa na yo. A bengisho na restaurant a tieli yo poison. OK ko lia lisusu mesa moko na ndeko no oya yina yo loko somba mapangu ya somba te azela liwa na OK kuna kena. Faites la paix, une famille unie, c'est tout ça. Tu vas faire la paix avec ce frère-là qui n'attend que tu meurs pour qu'il soit le pain en ayo. Oko fana na ya boake le mbasso. C'est parce qu'on nous a dit qu'il faut faire la paix avec tout le monde. Il faut être révélé quand il faut faire la paix avec les gens. Que Dieu nous révèle. Oko limbisa mutu na motema na musika, mais opusani pembeni na eti. Boyebi que ce qui David a se réconcilié. Il l'a fait d'ailleurs une fois. Avant mesa moko na Saoul. Amona rabo flèche ko elie. Ya po na nipo bafanda ki mesa moko. Apakata mbangwa kima. Mais après cela, na ebisio, place ba na kokutani na ba grotte soit Saoul la pongi ya kati etene la mana ya kimi. Ata Saoul a sengi ba pardon za mwana nanga na yoki soni tout ça là mais lobita ka monika ke David azo beta ye kaka donc a luki li soupo bomaye pour une deuxième fois. Vous allez chercher les gens qui attendent de vous abattre. Vous allez les demander pardon. Oh nanzambe a lobi. Et quand on va mettre le poison dans ta nourriture, quand on va te piéger tant ba botolo mobali ba botolo mwasi, camarade a botolo ga yo déjà mobali na école. Oyo memie na ndaku na yo abotolo su mobala ndaku olobi ote nzambe otikinga buzoba na yo moko basenga ka pardon na mutu o aza prêt ya ko recevoir na osengo pardon ne loko o ngana yebi ke na sali mabe
Nayebi ke to swanaki, na fingaki maman na bino par mégarde, que je ne conseille pas. Kende ke nikusenga pardon ke tata limbisa na fingaki mama limbisa na fingaki papa. Nayebi te lo nisa limbisa ngai. Mais yo mtu ba fingi, yo mtu ba tromper, yo mtu baza ko luka mabe na yo, mais pour faire la paix, tu vas demander pardon. Donc, Nadina, comme ça, nous va rebelleté, c'est pour vous dire, n'aidez pas ces personnes-là, voilà, à faire ce qu'ils ont à faire. Ne faites pas ces choses-là à leur place. Bango moko foba yekola. Pour moni manipulateur sera kei. Sera moni ke simbité. Place à keba ça la marche arrière. Soit sali marche arrière. A moni ke simbité. A okoma skou sa ba makam nan ko. Banco. Pour la ligne pour bangi ça. Mais plus au qu'on résister. La Bible dit bah résister les. Ils fuiront loin de vous. La résistance c'est qui misa ban. Je peux vous choquer. Il y a des certaines personnes qui ont coup fabo solaté. Pour mité manabango, ils ont prêté ya solana. Et Dieu t'épargne. Mais là-bas, oh, bah après, nous avons révélé. Alors, c'était ma part. C'est difficile quand tu n'as pas. Daïna, bonsoir. Fifi Bamba, bonsoir. Donc, on a commis la souka. Zambé pambo abino. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Alors que mon Dieu vous bénisse. Demain est une longue journée pour moi. Je dois vous laisser. Toujours continuer à la dimanche. Dimanche kaka, 18h30. Ceux qui avant on sa bino signe pour koto solo là. Monsieur Fongwa mabino. Nzambe alingi mutu nyonso. N'entre pas dans une relation pour devenir esclave. C'est pas l'objectif de Dieu. Entre dans une relation pour apporter un plus et que toi aussi tu reçoives un plus de l'autre pour faciliter la marche. Il y a un mot Ecclésiaste, c'est zolo balabiso, deux valent mieux qu'un. Et si vous avez des enfants ensemble, nalobela qui en ont déjà. Bana, baza bana na bino. Ko pekisa bana tata ya manipulateur to maman manipulateur te. Mais yo mutu oza conscient que mutu oyo azara manipulateur, manipulatrice. Tu dois trop parler avec tes enfants pour que beaucoup ma un. Tu dois beaucoup prier, beaucoup de prières pour demander la protection des enfants. Oui, il faut beaucoup prier pour demander la protection des enfants parce que le fait que yo longwe na tableau na yo, ba na ba komi cible na ye. Il faut beaucoup de prières et puis il faut oye ba ko fixer ba limite. Tu dois devenir dur. Parce que en réalité les manipulateurs sont des personnes très faibles à l'intérieur. Ba ko kakate bato baza dur. Bato balobara oui et puis balobi non. Wana ne bato bango balingaka. Mais muto a telemi na oui na ye oui, non na ye non, manipulateur a kokaka ete. Donc yo il faut obanda ko yeba ko réfléchir o eza malamu pona bana po eza mabe pona bana yo. Bisika omonike a dépassé limite bimisa nini drapeau rouge. Yebisa yeke awa eza rouge. Oko ke na bana boite, oko bano pesa bango mbongo pona corrompre bango te, oko bano sala bango boite, bana bakena na bango éducation boye boye. Si tu fais ça encore, tu auras moins à contenir. Bakoka babilora bongote. Ils n'aiment pas la vérité en face comme ça. Des fois même tu dois prendre les mesures les plus dures. Hein. Bolimbisanga c'est comme ça. Parce que tu protèges tes enfants. Mais n'empêche jamais ces enfants l'accès à leur papa ou à leur maman. Mais tu dois être très vigilant. Aux amoisium tokomi, tu dois être très vigilante. Savoir sortir les drapeaux rouges, là, les cartes rouges. Awa ça la boité. Et ça, batebele bakenda justice, pas parce que ils ont dit toko kende justice, hein. Batebele bakenda justice na makambo bana,
autorité parentale, voilà, parce que baza face à un manipulateur qui ne veut pas le bien des enfants. Bah, qu'il y ait la justice, voilà l'État, oh, l'État ramosali na kolo. Batebe ba ya moke na l'État, basi apoto l'État, mais tant oza face ya mutu oyo akangi ba droit nyonso, alingi bolamu ya yote ni ya bana, osala ndenge nini. Tu as prié et tu es fatigué. Ba noko ba sololi ba fatigué. Il faut kokende na l'État parce que la Bible nous dit que l'État aza mosaleli en kolo. Nzambe mutu a établi ça pour punir bato baza kosala mabe. C'est comme ça. Et toi, tu viens ici, que non, il faut, avant de juger mon tout. Pourquoi qu'il y a l'État? Bo linga bo yeba, pour na nini, amemi mobali, to moi si na l'État. Je ne conseille pas ça, ngana ko conseille dialogue. Bo solo la pona bola mo bana. Mais ba oyo aussi ba kanga ba klebo ba ndimi ke non ndenge sanga ke au moins tata musuko abota atiki mwana ye moko mutabomi libala ye moko abomi libala. Atiki mbana akenda pesaka ni un franc pendant des années et des années. Bana na bakola ndeni. Ya on mundele tang à comprendre que batata ebele pour punir les mamans bazo sundola ka bana na charge ya ba maman bakei kosa ba vie na bango. Yango l'État abimise loko ba bengi pension alimentaire. Nazalaka pour yango te, mais pour na tata irresponsable pension alimentaire eza bien pour na ye. Pour comment comprendre yo kabwani na mwasi. Okay, ou pe sarata un franc pour na bana na yo. 4 ans, 5 ans, maman a bunda na bano sa na kindumba. Pour aller sa bana na yo. Siko bana na tamba koli ba bongi na vi yo ye maman ba mikolo ke baza bana nga. Obi ke bana lelo opekise tata na yete. D'où pour éviter que bato basa ya kindumba ba kendi bazongisa bomundela lobi bon, tata o azozo soin ya bana na yete. Bah, la pension alimentaire. Ce qu'on Afrique, qu'on a comprendre c'est pour des pères irresponsables. Parce qu'un vrai père n'a même pas besoin qu'on l'amène pour prendre charge de ses enfants. Au moins, à tous les mois, après 6 mois 200, mois 300 nae, pour éviter que banana bazara kuna. Et puis, à oyo kamote ma pas cité que banana ba futa abangote. Pour na éviter que ça contribution nanga pour na banana. Mais des parents irresponsables, au moins à punir moi si, mais à tiki moi si na bana ebele. Après ça ka ilo côté. Ya au moins en Afrique ezo bota ba phénomène ba shege. Moi si tema ba tiki les charges. Ake imba ngoluka mobali wana yi alobi na lingi bana ote. Bana ba pike pa koko ba kele pa koko koka okoka te ba biote bana bana ndoki. Bana ba bimina balabala. Ya au moins mutu netinga. Si Dieu me bénissait, je vais créer des associations au Congo, en Angola, partout. Pour veiller à ce que ma pension alimentaire est foutamaka. Pour bana ba beaucoup maman pour éviter que les enfants aillent na ba balabala. Donc quand ozo ça la sexualité, faut ozo la responsable nango. Tant ozo zoa moi si bozo ça la sexe, tu dois être conscient que moi na go bima. Soki moi na bimi, je dois être responsable de cet enfant. Et après cette relation, soki na zate na kei, je dois veiller à ce que makila na ngai eza na kati ya mwana oyo eliaka bien, emelaka bien et vivre bien. Nako kende te nga mituna ba papa o balala pongi alali pongi ayebite mwana ya lataki nini tout ça là o vivre ndeni bazandeni. Parce que makila na yo il faut yeba. Alors ngai nazara pour pension alimentaire te parce que je veux que les parents, les papas soient responsables. Ba s'occuper na bana bango tous les mois. Mais ce qui papa oyo apesaka iloko te, akipa bana ete pour maman na bango za mutu makasi, opinion na bana yo, c'est là où qu'il faut payer la pension alimentaire. Le fait d'attirer ce genre de personnes peut aussi être un problème spirituel. Oui. Ça doit être un problème qui se situe dans les 3 niveaux, dans l'esprit, dans le spirituel, dans ton âme ou dans, je sais pas. Donc ça peut être dans ton âme ou ça peut être spirituel aussi. Souvent les enfants qui ont eu, les filles par exemple, qui ont eu des pères manipulateurs attirent des maris manipulateurs parce que pour naye mobali aza manipulateur autoritaire azali idéal.
ba énergie ya mabe ya papa wana izana on akati ya mwana wana ya mwasi akwatire mibali ya ba manipulateur. Donc ndenge basalaki mama na ye ndenge mpe bakosala yo ba lien mosusu eza. Donc c'est pourquoi il faut travailler la spiritualité, se séparer de ces choses, demander la grâce de Dieu sur nous, prier, passer par des délivrances. Et de partie de son âme aussi, il faut s'éduquer. Pour savoir, genre, il y a mobile, il y a manipulateur à rendre, pourquoi est-ce que naza attiré quand on a mibalo, son amoun mobile, azan net moi fouet, na omono diga limba limba. Nana lingara ba mibalo bazara domina. Nazara na lingara basio ba matela kawana. Problème est pas na yo. D'où tu dois te séparer de ces énergies, tu dois comprendre pourquoi est-ce que j'attire ces personnes, tu commences à travailler sur ça pour que finalement tu travailles aussi sur ta personne, sur ton intérieur, voilà, pour permettre d'attirer des bonnes personnes. Oui, il faut s'éduquer pour discerner. Parce que moi, par exemple, je me suis éduqué aussi. J'attirais tout le temps des manipulateurs parce que c'était l'image idéale pour moi. Des hommes autoritaires, voilà, écrasants, hein. Des hommes qui aimaient leur corps comme ça, hein, donc comme des musiciens. Moi, j'étais attiré par ces genres d'hommes. Des hommes qui aiment trop leur corps, là, qui aiment trop, là, hein, donc voilà, on est vrai Dieu. Mais, bah, mibalo, bah, discret, bah, ça, un peu, tout ça, là, moi, je trouve que, exagère, mibalo, il n'a raté. Mais quand j'ai compris cela, j'ai effacé. Donc, un homme qui vient, qui s'aime déjà lui-même comme ça, dans Bajara, Bamibal, Netinga, Yaya, Bozu, Wapi. Déjà, au Kokuta Mutu, Ami Benga, Kombo, Keno, Mokonza, ya papa, ya Mboga, wana. Mobali, Ami Benga, Lobi, Keno, Ngai, les sapeurs de tous les temps. Hein? Mobali, Ami Bengi, Keno, les sapeurs, na leki mibali nyonso, na ulata na mbongo. Na leki mibali nyonso na mbongo na mboko. Mais tant qu'on linga mobile bongo lingi manipulateur. Donc il faut savoir que quand tu attires des toi-même tu dois voir qui tu es. Parce que moi aussi j'avais ça en moi. Mon père avait une manipulation. Yeso ka kote na lopango yana banta bana ba soso ba kimi. Et c'est resté l'image idéale d'un homme pour moi. Voilà pourquoi j'aimais aller, je me sentais protégée quand j'étais, voilà, dans l'entourage, il y a mobile, il y a manipulateur. Où je me sens écrasée, perdue comme ça, là. Mais Moutoura a dit que le moi liberté, na yo, azan netika moi, yuma, tout ça, là, banini, moi, na homo, on dirait, azan mobilité. Mais zo, kane, mobile, la solo, yewana. Ouah, ils ont dit que le moi liberté, na yo, ouah, lo, bah, oui. Atike le moi maman yo monene zizoba amemeli yo moi sako monye gizengi mais siko yo lingi ba mibali o ba betaka ba démarche boy allez petit yara petit na ngai mama moko a mokonzi na mboka na biso na otanga kombona ete mama moko a mokonzi Muntana bi mokonzi na mboka na biso abenganga a expliquanga problème wana abi mama ndenge omona nga boy donc bongo evanda donc ma yele efanda partout na legara donc voilà ti ya omona comme na ba niveau yo ya ba posa boy na mboka na biso mais problème na nga mibali na zwara kaka batu moko boye ba musicien batu ba tiaka ba pantalon koto na se ba mibali moko tout ça là donc un peu moins efféminé donc nde ba jara mibali onga na olinga siko batu loko ba musicien j'aime ça na oka soni ko laksa ngo batu libanda mais moi j'aime ça mais soko tali classe politique na mibali na zwaka toko kanate. Que tu dois savoir, tu as une faiblesse pour ça. Tu as une faiblesse pour ça, peut-être milieu au cola, entourage, genre abayayo zaki na bango babimi image ta mususu ya bamibali il faut vivre na bango, il faut travailler tout ça. Oluka mobali azo correspondre na parce que yo oza likolo la classe politique à likolo oko bando zora ba mibali moko to bongo kaka neti mo ba mal éduqué tout ça ba musicien dans la vie ba musicien nyonso ba bongo il y a des musiciens qui sont éduqués dans notre pays mais ça ba musu peno senti peneke niveau exact par rapport à yazali donc tu dois travailler sur ça. Bango ba wanda ko yapa na yo tam suba ozoka ba mbongo ba ozoka biloko mais yo pe mo présenter bango na miso ba tuté donc bozaka ya kubata ba batama
Donc, c'est un peu comme ça. Travaille sur ces dimensions-là. Ou t'éduquer pour comprendre qu'est-ce qui est bien, pour te séparer de ces mauvaises énergies, parce que c'est toi qui les attires. Tu les aimes, en fait. Alors, je vous laisse, mes amis, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Kimezala. Boutou malamu.